Bandeko la télé 24, bonjour, Bambote Belé Sika Bozali. Tout ce pays sous Kozali, Boston Bino, le samedi été, Kitoko, Liban des Abiens, mon Ebimi, tout ce pays Bisonyoso. Hiver et les cas tellement moulaï. Nga, mon lobel Nabino, maman Hélène, Nassara souvent émission dans la crise silencieuse de Toso, la Lelo, na canal la télé 24. To Libino, Lelo, Lisolo, Oyo, et Tali, Libala. Na français Abingango, mariage. Toyebi ke ba parents na biso balingaka bana bango babala balingaka biso bana bango to bala mais to komi komona na ba mikila poto bien karata isika to uti na ba Congo na ba Afrika neto ba en général poto nga vraiment to bela masolo ya mboka na biso to nga to ba masolo pe ya isika to vandi to za fier ko lo ba ke to za ba congolais ou bien to ba congolaise to ko bunga ngote malgré la circonstance zo le ka mais mboka na biso za mboka na biso yango lelo to yeli boso na mino poto bete mino lisolo ya mariage ya libala eza nini to yoki bande kona biso mibali surtout ba réclamer ba lobi oui maman Hélène boche biso so que non to déranger ba fité boze biso so que non to ça ma bete to honorer ba parents mais to honorer ba parents ndenge nini soki lelo que non libala et komi talo poto bala ba nsuwa kanti que non ko bala bana na bango et komi lokwa mombongo biso bande komi bali to ko iko sala sous le contraire te dans to préférer na so to va na biso boye to préférer na so to bala na biso te to mekaka ko mema inyongo ki ka bongo lokwa na système a poto za kalwa kutu somba donc baleli vraiment mingi yango lelo to lobi to mekana ko lobela likambango soki ba parents na sobe ba koyoka to likambango sali que toi intitulé émission na biso ko ba que mbongo alibala ou bien dot est-ce que dot ezali mbongo to ezali symbole. Sans plus tarder, tu as définir le mariage, c'est quoi? Le mariage est une union entre deux personnes. Batumi balo bayokani babalana basala esengwa baboti na bango basala esengwa nzambe pour s'unir en relation et un jour peut-être que bota pe bana un jour et unir bango type ba comme koko. Mais tout le monde que bisika tozali ou bien bisika bandeko musu bazali bazo dans le sens que moi ba contracter ma mariage wana ezate ba contracter mariage wana ezate parce que na biso na Afrique to balaka ou bien na ozwaka mboka na Congo na biso Congo to balaka mobala yaka na mbongo pona ko honorer baboti pona ko bala mwasi na ye mais bazomona que ba jeune ou bien même le fille fiancé ou bien ba garçon bazomona que moi ba bala ezate parce que ba dot oyo ou bien symbole au baboti bazon imposé bango ezatalo dans le sens que oui okoki honorer moi si balobi dot eza juste ce symbole eza eloko oyo ndeko mobala roya nango akopesa baboti ya moi si na titre que non bobokelenga moi si babokilo na ngai na honorer bino selon ba coutume toza tala bikolo neti ya baluba bikolo neti ya bakongo ekolo nekolo eza na symbole nango eloko ekolo nekolo eza eloko nango esengaka. Mais balobi lelo à part babiloko bazo senga selon coutume bambongo et commis par exemple on a cause exemple babini tam sous dot ba c'est en $6,000 ou bien dot ba c'est en $8,000 mais on les a contenir en guanzo bon ya on va ndeka ba lelo babi maman na kene ngwanzo to na bala mwasi atabino moko to ba kite to meka ko lobele lango dot eza mabete bandeko nga mibali dot eza eloko moko ya malamu dot eza eloko ko pesi ba bokilo respect oyo ko yakson ke non na bali mwa na bino na ndenge boboko lela ngai na ndenge bokoko to bosa na coutume teza toujours eloko malamu na ko pesa mbongo ndenge tozali ko loba na loba ina définir non dot eza nini dot ezali symbolique neto lobaka eza elembo na lingala eza elembo moboti wa boti mwa na ya mwasi mobali tango abimi po bala mwa na ya mwasi moboti selon bokoko na biso basengaka biloko oyo ko honorer ndeto baneti bilamba papa bilamba maman sac ya mungwa bassin selon coutume na coutume eza na eloko nango esengaka biloko wana bandeko na ngai il faut honorer bandeko basi boyo la tiko keka libala parce que babike na bala mais il faut honorer baboti na eloko wana mais tozomona ke bandeko mibali bazo rencontrer ba problème sérieux tozana ndeko moko to sololi ya lobi maman na kokate na lingi mwasi nanga mais o bazo senganga eza motuya mwasi azali awa ifala bala mwasi na ye baboti pe bazali awa apparemment ifala bala mwasi ne mais tango yaki ko mona babokilo basololi non seulement ba taxer tarif ou d'autres autres obenga lelo symbole et awa na mboko tozali mais ba yebise babike papa biso to yambi yo awa mais loko zo sala lisusu ke non
na mboka kuna na Kinshasa d'autres musupe basengi ndeko ayi c'est vraiment te préciser montant c'est vrai que to ko la caméra te mais a insisté ka mama bo solo là basengi ndeko $15,000 na $15,000 wana ba c'est que non 7,000 après ça en Canada et puis 7,000 mususu ekokene na Congo mon ndeko tellement linga ki mwasi ne a linga ki ko négocier à qu'on négocier bakakoli na 13,000 mais 13,000 on appelle ça ka ebele pona e azo kokate alingi vraiment moi sinae yango moni loto ina on a média c'est pas pour critiquer c'est pour que le baké s d'autres na biso bien bon la biso ya libala et longo symbole et comique bon imposer un tel montant est-ce que ba maman na biso na tongo ba balaka ba tirer ba zigida ba série ya ba like ko pesa ba mbongo ba maputa ba mafuta est-ce que ça va ka pe ba montant ko exiger pour nga zo ba penza na za papa na pas bali sakabatu monta peut-être ya senga moi mingi et cause na ko ba neta ba 600 ozo comprendre mais éviter le lot échanger parce que to komi ko bala na tout du jour to komi ko bala ka parce que moi na biso za kitoko moi na biso miso ba bakisaka ba mbongo ba neti ba soso amemi na poto mususu ba bakisa mbongo poto ya kia wa billet ba miso ba bakisa mbongo moi na tanga ba classe yango to nito tuna et ça question to lancer na public na biso to ba que s dot et comme il est loco que non besoin de sambongo intel besoin de sambongo intel to bobomi mobeko ba koko to bo changer ou bien conjoncture actuelle et celle que dot et ils ont en pleurs aux huiles l'eau biso moto zo témoigner moto zo mona ba mbonga libala ba bazo bundela ngo mbonga libala bazo chambonga noko mbonga papa mbonga koko mbonga ba mama leki mbonga ba yaya en tout cas to mekana au côté la communauté na biso et surtout pe na lo ba surtout ba na biso bazo kola awa ba na biso ba kola awa ba yebi vraiment ba coutume wana te et sengeli papa pe maman bo expliquer bango ata bande ko mibali na lo ba ka pona bana ba cité ata bande ko mibali azala près un jour que non a bala moi si mende ko mobali aza près pour bala moi si est à ko se rencontrer dans situation les gens qui n'ont d'autres pour signer $15,000 à mon normal moi non à coller à mes papas comment je vais aller marier avec un $15,000 ou bien maman dit non qui rebelle avec un 13 ou bien un 20,000 ou bien un 9,000 et bon vous expliquer bah que d'autres et locaux à coutume d'autres et locaux bah koko na biso batika mais alors tout la pays mes papa bah koko batika kango est-ce que batika kango na montant au bilo bolobi wana que communini comme un peu louche tout le monde là-bas na biso mingi ya basi lelo bakokomi kotula ou soit moi ça facilité na mobile abi lokola papa ba exiger 10,000 lokola papa ba exiger 5,000 lokola papa ba exiger 4,000 moi na biso moi c'est qui kokota na iloko tout sombo baluba balobaka yaka ka to revendre quoi et puis la mboko ba mona normal ba OK non tam sur na système canadien mais OK non na système tam sur ba européen ba français moi récupérer sous moi les athées moi la moyen honorer les athées papa pe maman to meka ko tala lika mon appelle ça pe soni moi les sika pa okende libala ba semeki bako banda ko seka ka ke non yoko to bala ke be mo bala ko sala bilo mususu et ça la raté ndeto ba comment faire souffrir moi la ko bouger te moi la ko raté yo na bala ke na mbongo ou soit na bala ke na mbongo belé toza parfaité moi moi système ça OK akena ba erreur tam so do lambate ou bien tam so za ba problème mususu azo répondre vraiment à la besoin à 100% ya moi sina libala kolinga te kende ko mobala kangela e kanda pona la ketala yo na bala ke na $25,000 moi sina bala na $25,000 musala ni nozo sala ou bien te yo na bala ke tam suna $10,000 musala ni nozo sala papa pe maman to mekana ko rectifier le quoi là to mekana ko tala po to boba na biso batula déjà kokoli sabana na bamboka poto et ça vraiment facilité ce kokolisi moi la communauté n'a pas aussi sa ba classe na e asilisi à honorer yo à respecter ba mibeko na yo et que comme si qu'on attend à libala moi na calé abimali susuté et comme que non moi ba les étaient parce que d'autres et ça le problème mobile dans ko bala été ou bien qui ka juste na nzela mon cousse base bazemi un et honorer babotité 2 honorer nzambete 3 honorer peu bango mon côté ya ngwana le toi qui vraiment ko beta c'était na canal ya télé 24 to meka ko la musana likambo ya d'autres et le bami vraiment mingi tozo mo lango ba jeune mingi mais le mariage eza ngo sous na valeur te na ndenge na biso ezaki quoi bana ba préférer na bango ba sala ndenge ba lingi n'oubliez pas que mariage tout définit ça on a 3 points eza la mariage coutumier eza la mariage religieux eza la mariage civil selon nous quoi biso ba africain coutumier eza wa honorer ba parents religieux ezali oyo boloki nango liboso nzambe po la pambola bino et puis civil attend boké nango na l'état donc et pas la biso africain et pas la biso congolais pour libala ezala esengi nan ko kene pas baboti ta boké pas baboti bobalani na ndinga coutume bo pesa biloko na bino et puis après
boké nango pe na miso nzambe ba pasteur ba pamboli et puis après boké nango pe na civil quoi les kamna ne silima to comme mona ke ba na biso mingi lelo a préféré kenya ka na katanda ka nzambe ou bien kenya ka na mairie ba balani na bo parce que c'est ridicule ko ka ke ba boti ba seli mobali 10 000 ba boti ba seli mobali 13 000 15 000 na signe de qu'on a biso belle famille ko rectifier tala nanu et prix wana ba tela ki tarif wana ba tela ki peut-être tam sous ezalaki selon bango mais na surtout meka suko négocier na bango na bi ko lingi mosi na yo ko tika ete bo solo la bozong sa papa pe maman na sima ba ko ba neni encore rectifier eloko wana molobeli na bino Hélène Kanumbi na télé à télé 24 chaîne na biso za polele email na biso zali Hélène Kanumbi @hotmail.com .fr pardon, je répète, Hélène Kanumbi @hotmail.fr et puis numéro on a besoin de téléphone pour le canal Bomonango 647 703 2598. Merci ce besoin la question la mebo hésité tous en apprendre toujours dans la communauté souci na la communauté na biso et que non on a perfection parce que perfection za nzambe moko mais moi ba gaf na so miki moi ba fait na so miki to mika ko bongisango parce que tous en la souci tous à la bien tous on na mboko que non opportunité zali pourquoi tous aka toujours na niveau bas pourquoi tous aka na niveau assez tous en la souci to matalikolo parce que dès la création nzamba ça tous à ba champion quoi alors ceux qui tous tambola ba circonstances zo bongate to lembate tozana pour toujours to bongisa tozana toujours pour to sololaka tozana toujours pour to te ababi côté ezaka pasi mais tango moni mbuma oyo te ube tango moni nzeto olonyo landela kango sopela kango mai lele moni nzela ezala toujours esengo na biso nyonso ngana ndima na ngate ne balobaka o ba congolais ezala kobe ba tela ndima na ngate babi c'est vrai que orange a teza kobe ba parmi tant d'autres et bebi ça ba orange belé mais toujours na kata suka so fungo le frigo on rencontre peut-être orange comme manque ça qui peut faire pour la thé quoi donc les andingwa la to le mama bo côté communauté na biso na ba homme na ba femme intelligent ngana croire ngo toujours et puis na bi ke nzambo ça surtout la congolais alinga été que to beba quoi en tout cas merci beaucoup na attention na bino merci beaucoup na ton na bino bo pesi biso to lembate toza toujours pour na bino pour na ko solo la et puis pour na ko bandeni ni ya ko bongisa ba o eza ya ko beba quoi merci beaucoup j'avais na biso na kata bilulu et puis na o signaler na on peut sande ko nga Pierre Mamba Mbote ye ba bien na Sun Life eza quand même pour na assurance bato baza na besoin de contacter to ko solo la parce que ba bi faut to va la peine mboko il faut na biso to zala na ba assurance pour na bote na biso lelo to kufa to za ba misala bien to za ba makamba bien to za na ba classe na ba nini mais so kufi otika la ba na nini ba papa so bazali ko travailler na sens que to la ta bien to va bien to za na ndaka bien mais peut-être la bosse qui ko investir sur vieillesse ou bien la bosse qui investir sur la vie na biso lelo donc pour na biso ba toza vraiment na ba poto na obeta c'était atabili po besoin l'Afrique so boyo ka biso assurance eza très bien o kufa lelo tika la bana nini tata mo si on zolo pango koko on zolo pango no ko on zolo pango bo mbala ba tika na nini en tout cas assurance vie est très important bo benga biso na ba numéro to tsheli bino to ko lukane nini ya ko diriger bino et pas ende ko na biso Pierre Mamba merci beaucoup na mo si na Naomi je vous aime bien nzamba pambola bino merci Molbe Namino Hélène Kanumbi na chaîne à télé 24 au revoir.